Et la vérité, le bel c'est parce que et ça les kambo et l'obamaka que les ketchou moi il y a Charlie Balaka les loyo moko expliquer biso sincèrement pour cette partie de l'émission c'est ton émission toi on a besoin incarner au kanaka tanzoto nangai dis-nous la vérité omoni bat bota bango pe émission oyo et ça on a makambo parce que chaque nobe fungam nango sika mais non c'est pour la code déjà bandi idée wana pour qu'il ait bien on linga tout ça programme semaine oyo yambanga na chaîne kana salara na bimisa on a za nango na kati pour m'amrolo bezali ba ba singa pina sa kati mais cause amuta maele oyo bindo okinanga na oloba tout à fait mutabuko na grammaire na ngai grammaire na mutabuko la ngaba oh non ba tanga ko ba shali banini ezelo tse mutabuko la grammaire na shala za papa na ngate papa na maman na c'est ma grand-mère ye mutabuko linga pas si kraike akufi nga ba $100 $50 oyo liate si ce que la fille et tu as rolling la naie to tangi naie ça veut dire qu'il a comprendre ce que bolingo et donc molinga ça veut dire qu'il y a une salle qui peut m'amener de singa kaka moi va y moi stanga tant bokomi na place wana loko na zolinga ne yango wana po yo vandela nga wana tant bokomi na place wana bosalaki première fois na yo sala yango wana d'ailleurs première fois que na mona na yo déjà banzoto mais ko sala ko bimisa liquide ton a bimisi liquide mati na yoka elengi moko koleka mto alia soso na mbig na loso chunga na versa ka joli boso eza elengi moko eza elengi moko na sala chaque jour kana sala kaka eza elengi moko non mais elengi nango eza ki tongo sali joli boso ton a versé na versé we na bi au versé we ki elengi moko aussi da we elengi si Mati Kasongo Mati Kasongo bon garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia Ngouya Mati Kasongo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika, son Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Bonjour chers amis, bonjour à toutes les personnes qui suivent cette émission de Mati Kasongo, un peu 4 digi, mon ami il aura toujours le premier comme j'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui on va recevoir mon ami, mon confrère, il est ami de longue date, lui il s'appelle Leketchou. Dans cette émission on va parler de tout sauf rien, on va savoir qui est Leketchou, comment il est arrivé ici, comment Leketchou a fait aussi son nom. On va en parler nous tous avec vous. Vous allez écouter avec vos commentaires par rapport. Il y a émission où il y a Salakinanga. Et puis vous avez aussi demandé de trucs là où Natangaki, les lopé n'a posé en haut parce que c'est vice versa. Flèche d'aller accompagner na Oyo y a retour. Et puis j'aime son émission là, l'école Kati. Donc première partie de cette émission, ça sera Kati de Leketchou. Donc Kati de Leketchou avec son permission, on va le faire parce que c'est son émission, mais moi aussi j'avais eu un petit idée à travers son émission d'Enga Yambakinga. On va tous le savoir, nous tous aujourd'hui. Là je dis merci comme ça à celui qu'on appelle la selle, qu'on appelle Bijou Afoua, Mateso Afoua Bijou. Moi c'est à France, Azara, moi c'est à France. La passion beauté place aux arts, sans oublier Aimé Bido sur autoroute 4 bandes. Moutounanga Kati, et puis bon anniversaire à toi mon petit frère depuis Cape Town, au Gogo Liziba, le petit frère de mon frère Maître Zulu. Je vous salue vous tous aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Amuse-toi bien, enjoy food comme on dit en anglais, enjoy vraiment douma. Ma façon de se pitcher pas de sauter les concours dans Norvège. Sans plus tarder, je dis bonjour à Leketchou. Leketchou Boni. Ouais, bonjour Mati Kasongo. Matika Songo, mon Kabongo Kasongo, le grand jour, il est tellement mignon.
il est tellement fantastique. Ah non, quand je le regarde, quand je le vois, non, il est tellement, il m'excite franchement. Non, c'est Diogo-là. Non, 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 il est vraiment fantastique et fantastique. Kabuka Songo, mais na rectifié au moins mon qui vidéo à na émission. Ozwa kati te kopete so kati parce que ça va droit na nga ya mam na nga na lingi na nga to sa kati na yo tuna mam na nga me ko benga te ko service versa na lingi na nga te na ceux qui comprendre annonce na nga que avec votre permission les ketchu non les ketchu ba fanatique ba otala biso ba téléspectateur to ba téléspectatrice onyo so baza branché maintenant là ba otala biso eza idée à bien au moni ceux qui déjà 2 ou 3 personnes bah adopter to bah sepeli na idée moi c'est encourageant il faut vraiment trop fier de toi so moni pe ke mutu musu place musu aza saliango koloba teke obo ebote loba ke nde balobara baloba elo mo bo mutu la saranzela bara toujours simanaï donc il faut être fier parce que les lots on internet to na TV ezalaka mutu nyonso lukaka tika livre toi tika empreinte na page moroboy siko yo tango bando komita langa lekechu okotala pe babilo konyo sosala ki o moni ke frappa o itikala empreinte pour moi je dirais que ezabongo ki lekechu qui vient panda lekechu mona lemba na ni grandi à lemba lekechu petit ba ya Willy Musheni to mo petit ba les rois viennent ngamoko ya papi les rois carte limitée formule à Soukabilanga Yabero. Il y a bien un royaume vient à Mbongo. Carte limitée en besoin on deni papi les rois. Pour un abi mutailanga équaliser. Il y a tant mais n'aliate. Ah peut-être pour peut-être il y a un problème dans familial il y a un lien qui était. Il y a un problème bancaire. Pour vous motiver papi. Ya. Ovanika we mutu kadebe kama na Dubai mutu kezo ya pona grâce ya papi le roi carte limitée formule Soukabilanga ya bien kae amu konza royaume mutambongo parce que so vous sola ba José Ndombe showman osoina ba HP Redo on gouvernement ya papi bientôt dans ça le théâtre et bima bientôt ça la film na les TV officiel film na titre Kokoko au Nicodème Maembe Nzembo papi les rois souka dans Nzembo on va en parler to sur la masolo ma bwana ezala ma banga ya na tango bile ke chumona lemba ne grandi ou bien le ke chauta commune moko boy nano aye kokola na lemba to abotami na lemba ngana botami na lemba ngana vraiment na lemba ba boti na koli na mamnos na lemba botanga nga botama na mama emo botama mama le 19 août quand il va bomba ceux qui va âge va lobara bombi nanga na bodi bomba no âge te pozana mukolo anon paka yango bomba âge na wate âge ngana mona lemba ne grandi na lemba to na mukola nanga ai kolindeni biso za famille moko botulinga no ba tulinga ni no tano ba ya yindika ça veut dire que batal yi sto to sala ko na lemba no konzima te famille kambi grand-mère na mona na yebana ki aliva mère siska mama siska yebana ki na lemba parce que va comméder tout o va ça va succès va na lemba na zaini si zaini pas na biso na lemba to yebana mère na place na bando ya ona est-ce que mère na mon petit ba wera son asura ba monsieur belé petit ba lili son ma sanga fois mali ma sanga fois ba boa ka trop ce que déjà to yebani trop ba finir sur ya combo ba garçon ya combo ba zaini te siège na lemba zaini wa to zaini na yindi kama na lo ba célébrer et tu as tout na lemba tu as na force tu ngana terrain tu na lo ka leke tu na lo ka famille kambi to e bani marasi ça veut dire que ya ngona pe ngapa za ka mutu nga sona okola na oyeba na kaka nga sona koli funa kinde mamno sa lo bana vie e kokisa mara nga kokola nonde obanda loba ni ondo loba ke na oza star to na ko ma journaliste to na oyeba na po famille na biso za oyeba na bato bayara awa surtout to oyeba c'est trop dire parce que tout oyeba na kinano parce que mwana mukilo okukusa na bato to boka ba komo na bomba boka bon kala wana pa biso za déjà pa ba fu bana lemba o ba fula ma ya basi o ba sabi ba vi ba ningisa c'est ça pas na biso ça veut dire que c'est ça ngata na okola bingai na za star pa musicien na ba musicien pa musicien bo boka nga na za ba musicien na za journaliste puis je sais que tout si ba na za comédien na za la star
Nina tala ba comédie ko ba Baptiste ba Duchi ba Reni wana ba Lemba wana ngabe funa koma ka bongo na sino la. Ya repa na bino vision. Ba binga funa za comédien ba kanto ma vite ba za po kata futa ba biso kanto elenga fete PC mbote. Ba binga na za master ba artiste comédien. C'est mon coup la peine autour qui na kanto pe mo ba chona pièce. Aussi à travers expression faciale banini couper ngaso bache couper ninga bandi action ezo contredire ngana zo yeba te matina osala on osala si après muke na yo mesana na molinga arango mais linga arango ka ba ve na biso wana ya théâtre ya Lemba wana nana ochona film nana ochona kono zo kolepe kitoko mignon garçon mbebo petit lelo mini mais nakoli aje pousse ma sumu ebele na bisa yo ke lèvre zanga kaka nazo kola kitoko ko to linga ngama ça là vraiment irresponsable contre vie de leur ba porter voyer ça ba vena suka Lemba to dingi mona na Kevin wa kwana leka mutama sebe Christian ba kokona fort na ngi bo chaka pour ça fait mona Christian zaki ba bande quoi ba massa et ça là peu bien mais kaka down toujours musu wena kutana na ndinga pe na wapi na koti fasik na watanga na fasik na journaliste français pe na habité nzambe na mutu français français na ko na ngate on okima ba ko YouTube pe ya na mo luka chaîne na petit mo we sifa petit à quartier sifa la pese mbote na mo to bota bébé na yo sifa singa ileke tu ya lolo swami a fond la chaîne mo ya YouTube est-ce qu'on travaille na luka ne ba chaîne ya YouTube ya ngwana na sala na yo kana pena lolo benga nga lolo pe mamuka bongo na no yamba sko nani bandaka ndeni kwanza ki petit a Gino na tamla trona Gino equalisé on a vu nanga po Gino nanu tona batamboka moko yeso ino pa biso na mon père te Gino ya rakota na chambre Gino ya na salon atache makolo fite pena pesa madame na petit à quartier sifa na pesa mbote place ozako ino ma via batu bino pada maman mwana kasi na pesa mbote baza sauté après nous on a Gino ça Gino émission na sala Gino émission jour liboso mati et beta ba massa tout pour déjà à part ko lugana ko kota na tente pona ko yebana déjà na sona bana poto déjà ba Richard le Fombo ba Trésor Mbombo moi je voulais avant au kota na maman internet je voulais un peu savoir comment ça a été la communication entre la Ketchu et sa mère. Maman na bino za potata la biso na pesi na ba moko msubo na sirionné ka Facebook pas bon mutu ma tindelinga photo maman ba la Ketchu na zela na zua on a tindeli na tunio mère na bino bi oui mère na biso affection à maman na mona c'était comment de un an nous biso za biso za très cool makasi très cool ya très cool et là on a ba na internet na komana na sana liso na ngapena koma ti sala ki bo ti ngada na yeba na nga déjà na bato belé na yeba déjà apa biso no final so yeba na bata kombo no makasi kota succès déjà na yeba na succès na tambola bata poto depuis kala na yeba les clubs na mwana muke na kenda ba fiesta na mwana muke na kenda ba bote tout ya capitaine ba boka nga déjà sans succès internet déjà za na succès ba jazz ka football yebi ko to so na jazz mais tout monde na wa just kuna ba ka mais ba nani ngape koto na ba fina ba na ba susi ba la to tambola ezo inda petit génération ba nomi eye ba zo kota ka ba ça veut dire ngana zaka déjà mo indika ça veut dire ça veut dire que biso ta ba moto yi ba na déjà to za ba josa muri ba te be déjà nenga famille na biso déjà parce que ça y est mo déjà que to sala déjà combo ba musha wana ba cousin nga ça veut dire que to sala déjà combo donc on a la vie internet va makasi mère déjà ko voyager malgré maintenant ça qui muta indika mutu mais a remis poto et dosi a remis calme mais tant on a côté internet ça qui n'a bien on travaille mais tant on karato côté mamuya ba équipe nationale to côté ya ba Karine to côté ya ba nani to côté ba tebele ba remis ko finga mwana yo tant on me dit pourquoi PD et dérangeant qui est facilité ba finga nga tongo me dit pourquoi iloko wana pe ba finga ko na bi question nga o na zana ngo besoin na ebité na zonga na ngona pour répondre ngai après na koma place na lingi na yeba affection communication entre toi et maman ezaka ndeni kokola na yo tu étais
brigand brutal malgré Bastard Bazaki banda bunda bunda to maman abandaki kobonde l'autre parmi bandeko boza combien de na poser le roi deux questions la fa boza pe combien na famille na bino mutu yebi ngai naza moi liboso pa mère nanga fils unique fils ni mo baleti taza fils unique na nga ta mère nanga bola ta botenga na notre jeune muta boko linga trop grand-mère nanga donc no bande moko grand-mère nanga boko linga parce que grand-mère nanga na tika akufa qui se ne repose en paix grand-mère nanga siska ya zo linga ta mère nanga aza nanga te yende vrai mère nanga yende vrai mère nanga siska na fils yende kutu alinga makasi non les fait ça mère nanga te mère nanga ko bima na ke makamna mais ngaka na grand-mère nanga tu as toujours dans les bons tu as toujours kitoko to sola toujours na kitoko makasi yemta kolisinga atangisinga ni sans fa mère nanga ni sans fa tata ni sans fa ni grand-mère nanga bandinga de zéro ti na zuba diplôme ti atangisinga yemta kolisinga mère nanga kutuzaka ke wana bi wana mama nanga mais tu vas n'avoir au moment mais c'est terrible nanga na yete maman formé za quitté donc ils a pas grand-mère na yo ezali na bi wana mère nanga mais que maman nanga nde koko nanga parce que yesu na beli azalanga na mkongo soki na pour nga mesa olia musuni mi bato bayebi nga ali aka musuni trop ata bilo ezali fa ali aka musuni panze soki to la meta madesu yo façon bilanga ta quiz achaka provision na ndaku ya soso punga na zalaka wana famille ezalaki na moto moko ta banda obete trop grand-mère mpa banda osilika so basimbi baolia te baolaa libanda ezali oncle na ngai kreda mais siko lelo na doza azaka na kini aza siko alinganga ne mingi ye siko ya kreda elo te bomwana so siko tape obibi so obibi ozali bakabana ozotambola na bango bakristian so tambola tozanzia toka babetise tozotumbola so baofunaka bakreda oyo kreda aza kuna na kimi tokola kana mais azaki les caméras na sa suka ndezo betanga mais après tokola so mais là comment on va fanatique na ngata dike toi qui na mito Kevin a eu problème ala la raté nga personne ka pose même to ba sauter mingi on a na sali ka ngana na kolala te na kia solution na réseau de kambo abimi na kebo yende azako sala nga ke azo betanga trop mais ko beta ninga mabete c'est à dire que zo kola kaka ya teti yes ni zo beta maintenant na kola bo yenda ma fan nga 00 kreda kamera nga ndie mta dolo tanga asala nga ba bien moko boy mati na mo regretter lelo ndi normal lo le ke tu na voyager na azate alia ta difana ngate na ba jour po abela ka abeli bakata lokolo ba diabétique ande zalaka na ke braza ayibisinga ilanga lipapa siska na lipapa ndenyo likoloza wa bukala et ça là vraiment ça là ngabete pa leli ayibisinga Kevin na ba kabila nga eroyo soki na kufi ba musini ba olia mbongo na yo ngana kolia mbongo na yo te na yo ka pasi moko unavanda nazolela banze mune azolinga nze momi afali anisa asanisa kanga alengela kanga ani sazobina siska masango fa alinga bese bakofi o kata guruma e kata guruma alinga kalinga pe fero ni mera fero ba misa zolinga yangwana vraiment zaki elo mo ya bien na vie na ça dit que jour akufaka na lela ti lelo na lela kaka ti lelo amanka ngai c'est-à-dire que na yebi nda zalaki peut-être ba 100 francs na komi nango lelo on a aussi mi kiebwe il fallait mta dondo nango parce que siska alaki nyo so puna ngani ina senga ka famille na nga basa mo Pierre Tombalte batika nga mona sa Pierre Tombalte tana ko na capacité ya mbongo bozu ya mukio nga na ozona ba musana so ba Egypte zo sala o na ko honorer atana Pierre Tombal parce que elo na osombele ya ngwa ndai wapi na métropole ça dit que elo na osele yango wana mati jour akufa ava kufa obenga ngai akomati aloba te voye bimate olela kaka leke tshiko sanga makambo zala bien elo ayebisanga na vie abiyondo zana mutu nyonso oyo aluka ameka yo ezali réussite na ye c'est-à-dire que na mona yango mpe
esanga ko boma mutu te ko simba kisi te ko yina no pe mutu te so mutu amoni ya mutu simba te éviter omoni ngani na kosi bana ngai est-ce que na simba kisi est-ce que na moyi bana ngai yo pe Kevin na kolisi yo tata te ozawa ngana na bali na ko lesa yo mamu nyonso na simba okisi na tindo pe na mama bete sala nyonso iko sala pona moteme sepisa mama kamuna yo mais kisi ko simba te ko mamu zala bien na batu mati na yoka na komona ngo pe lelo songa na travailler na chaîne na YouTube so mutu no kabona ngana mabe ba o évoluer te na komona mama na lelo banani ba évoluer tout le monde c'est belé na otanga te parce que na rola msato msuba yeba ki ba parcours na banzela bango ekoma freiner parce que balinga ba nuire ngaleke chu parce que ngana c'est la bonheur na yo il y a des gens qui me mettent bah avec dans le cabinet na binyo mato ze logo te mais ngana na privé mati te ko saboter mati simba te ibi dum so binga leka chu ke ba to banga so déjà keba boye ngataka na rola bate mais c'est le keba côté kuna mabe ko yate oyebisanga parce que affection eza bolingo bon ngana ngo sound mabete elo yebisanga na vie ngana pe na sala ngoti lelo ngale ke tuna voyage ne funa ke Chine le 21 juin dans la Chine mais soit azara qui peut-être alinge ba doa matoi alinge ma papa alinge ma bebele ne da ça qui ma papa tana kina voyage de bosso na beto hôpital ne ba bubu mo riche ne ba chaînette mo alela bina sasa na ta rola tango te na bisi ska pona nini osalinga bongo nazo benga mama Gina parce que moi na bosso na ki Gina Gina non eza kimia c'est jazz yebela batumso baza sa émission ko kena ona ndeka buzo bate fo bitumbe robima na sabino spaghetti au jazz a betia wa ma world eza mabe malgré junior dia sa charisme zo sela ndenga mutu na epotolia zeranga inde tokolia lekechu t'as grandi aussi avec ton papa? Non. Oui bakai? Oui na kolika na Charlie Balaka nde papa na te mati et la vérité le bel parce que eza likambo elobamaka que les kechu mwana ya Charlie Balaka lelo yo moko expliquer biso sincèrement pour cette partie de l'émission c'est ton émission toi on a incarné au kana katanzoto na ngai dis-nous la vérité omoni bat bota bango pe émission oyo ezango na makambo parce que chaîne no pe funga nango sika mais non c'est pour la corde déjà bandi idée wana pour qu'il ait bien on linga tout ça programme semaine o yambanga na chaîne kana salara na bimisa on azana ngona kati pour mambo bezali ba singa pina sa kati mais cause amuta maele o bindo kinanga na oloba tout à fait mutaboko na grammaire na ngai grammaire na mutaboko langa ba o non ba tanga ba Charlie banini ezelo te mutaboko na grammaire na chala za papa na ngate papa na maman na c'est ma grand-mère yem taboko linga pas si krake akufi nga ba $100 ba $50 oyo liate mais maintenant linga ata lobby to sano kati oyamba na Congolese ba TV na loba. OK, merci beau comprendre Kaza un peu moins frustré na question et puis à réfléchir trop quand aller na mis soit bouler belé tant tuni mamba papa a pensé belé na quelques secondes a pensé belé ils ont pensé mais ils ont éclaircir dans makambo parce que comme ils ont tout fait non maman comme ils ont fait la maman mais nazaka envie non pe malanga toujours bien c'est pas tout fait la tête ça on peut caber bon pe na mo besoin que na ba que biso le mo que papa na maman na c'est ma grand-mère parce que asali oninga ba ko singa ko na bano ba ko na ba tata ba maman nga na tanga ba kolo ya cher o ba so ko tanga ti bateba yebisa que na liaka bien na fêtera chaque année yango go ba fête ti le tikalanga nga na fêtera ti le ça pour na fêtera chaque année vas-y na go am ta salanga grand-mère na une année 2 ans 3 ans ti na ba 20 quelque we na fêtera na nga kaka ba anniversaire on pesa nga so mi kana non fête na note mais so mi ko na fête et ce jour anniversaire na grand-mère na Kevin ya kana anniversaire na août le 19 kasi kende kuna pa ma Chantal kuna tamananga momoko abi ke kuna pa le 20 août tala yanto lingana mingi tolandana abi Kevin kende pa mama abi kende una pa ma Chantal zwa 10 kazia primis 5 ya ba sera primis ba 5 kazia ya koi ya skol zwa bwebe asa la nga fait chaque année ko tout ça veut dire que yene tata nga mama atteint ça ba école cher ya niveau ko ya kanu na rotanga ba kombote tout à fait normal biso bana août to araba Lyon donc araba
roi et jungle. Là, je dis big dédicace à Pasta Padou Petit. Depuis Matadi, bon retour à toi de Paris, de partout, jusqu'à Matadi Pasta Badou Petit. Je te salue déjà bientôt aux Alawana. Et puis, big dédicace aussi à Lams. Azaraba Bozuna, Azaraba Mbona, les Avana Ken, Lams, moi, mon gars, moi, transfert express, moi, $20, moi, Nazwa. Nazaba passe, Navazo Kouranangate, à Rouedenga. Lingi avant Tokota Siko Masolo et équipe nationale, deux questions à Souka. Pendant Kota Masolo, il y a Yope, il y a Msala na yo, na équipe nationale, Nenge Bozana Mbilinga. Les Quechua Koli, Mama Sif Azuba charge, Mama Siska Nafisa Azuba charge. Mais tout comme en étape, mon botobengango aja puberté. Et comme à Romoni, Bisso Mibale, comme à Mama, moi, Mito Mabele, et mon bota, moi, et comme moi, jar. Et comme moi, Koyoka, Sunanda, côté, so goûter à tes locaux, les Quechua, aja puberté, ne supportant d'en. Et il y a répondre ngai le kechu ngai nazaki te nalobi bien ba téléspectateur na télémisu moi mukie c'est un honneur de moi de faire cette émission, c'est à lui ngana sala maramba batu vraiment te donc nazolo bango bien awa nalobiango bien awa donc yo faut à la content vraiment. Dis-moi d'abord, Aja Puberté, c'était comment pour les quêtes? Parce que il va y avoir des gens qui ont des douche. Pam. Oui, pas besoin de famille biso. Là, ça on a moins ça là tane wana. Nous ba zola tane so c'est cannabis. Moi no so c'est na petit centre kami mbote misika za ina kata Canada. Ah problème mafuta na zo pente mi kinza zo seka la so zakabongo. Zo seka yo moi so binga na bana ba mama tata binga kwa yo mwana ozando to binga kwa bana mwana. Nebe nga déjà ba kamu déjà kala. Ça l'a été. Ça l'a raté. Mais que oh que na ba bando na ba sa vanda na autre ko toka mo ba na siko za ki sombe suka likam. O to toka na pardon. Azalingi ka ne pas être bête comme ça on va déjà tu as zakine soma to kisinga somo na sali ki to ko kina verser to kina ne ba kina ba côté ne pas kinda ko nchakuna na yeba sikazo bakenda pa bato ba sala ba kitage ba ni na yeba makamunio somatina biso yote kati yanga eza somo ko ya tu yo beta balete na moni na beta bale juna ina ba juna beta chimite beta nga nini na miso na beta chimite so siska parce que yo lingo beta bale te kango sala kaka ko yo na ko tona basi yo meke ya mwana wega ke zaiki moi ja parce que ba finga ka baninga zelate baninga zo sakana yo ka kufandela punga ngamena zo ngamena ngalali na simeki na mabele mena ngasala na fibi na mabele ngamena ngasala zat ngamena mena ngasala zat na wala te ata we ngaboke babozwa yeke vile ke na baninga na ngana kindra te mate ngai na salaka na mabele sambela mama ngai na zaka ngala we nazo fiba simba nazo fiba na ba na kingwe mona kirpa siska memingai aba Kevin mwana mama ayembela ngai tina zokola tina kula ça veut dire que na ba na déjà kala c'est dire que maman est hypocrite mais ce qu'on a comme amoureux tombaka amoureux et pas film roboué zotangane lokutani ya mukengeli jomsu na ya classe bozo na mukenso ata so tumbule beti to ya classe tale belé na journée normalement to ya classe tele que là va préfet bino mbuzo zo beta bana ba kimra bino boya ka to ya ka plein c'est dit to ya plein point o like sa basket o like sa buzo o lata parce que o lemba bo to be kola ba to ba masamba ba lula ba to ba renvoyer tout be ara nini mukengeli tu ingas na 5e je pense tu es befiana moi ce qui tout que la fille dans le temps a comme déjà balané parce que il y a problème. La fille wana amona ngai singa wa kitoko na kitoko merci babi wa kitoko bien je rebo na mo soane c'est que fille na za mo soane ala parmi les 5 filles ba za kitoko na kati ya mukengeli o ba professeur ba lo balinga mukengeli banda obimisa bana ce que na mona kineti film a Paris na Alvin garçon moko benga za wa comédie école yuma ça dit que na bolingo mais
esprit yanki ya kosexaka bato ngaso na grande comédie école ba artiste na so ba gesma wete ba so ba troisième so ba deuxième ba so ba ça ba l'idée na kasa ba école quand ça là na ça yo na sexaka ngana bo je to linga na yeto no soane nzoka pas kraka ni ngape na craquer tout mo soane parce que na changer ma mon école ça va côté la fille bazala qui a charisme. Non mais on a mis un Paris na Alvin. Il a changé comportement. So lingi. Na lingi ce qu'on a raté l'école. Yebisi Na yebisi. Na yebisi. C'est gars woni yono zana. Woni yono za. Pour na mo avant na ba no kodya. Parce que ça lingi na bango. To vala mati. Trop tard na détente. On doit ta fille Nigeria. Ngai bina ngai. Toko tala, parce que banga poani ko tala na parce que na banga zemi. Oso chubika be zemi. Ça me langa. Au moins zo simba ngazo simba pezo simba. No fiba e pipa zo fiba. Ngai elle. Nya zo que elle. Nazo que lengi. Parce que les gens comprennent en répété. Si ce la fille, et tu as rolling na naie, tu tangi naie. Ça veut dire qu'il comprend ce que bolingo. Et donc moi linga, ça veut dire qu'il y a une salle qui peut m'amener des singa la kaka. Moi va y moi stanga. Tant bokomi na place wana loko nazo linga ne yango wana. Po yo vandela nga wana. Tant bokomi na place wana, bosalaki première fois na yo sala yango wana. D'ailleurs première fois que na mona na yo déjà banzoto mais ko sala ko bimisa liquide. Ton a bimisi liquide mati. Na yo ka elengi moko ko comme to alia soso na mbig na loso. Jonga na versa ka jo liboso eza elengi moko. Eza elengi moko na sala chaque jour kana sala kaka. Eza elengi moko non. Mais elengi ngo eza ki tongo sali je les on a versé. On a versé, oui. On a dit, au verset, oui, ok, l'élément, aussi, oui, l'élément, c'est et on a dit, père, tout, ninango. Et l'élément, c'est pour les verset. Et c'est la cas. Après, tu as évolué, on a dit, comment bima. On a dit, on a succès. Est-ce que l'autre, on a moins, c'est parce que, on a via Internet, on a dit, fil au yenge. Il y a l'ingé sauté, à mon finganga PD, boiba, comme au temps on a ba et ça la kondenge nini. La ligne vraiment le belangai et loko na monté maman comme bimba. Dis-moi sincèrement la vérité. Et ça la kondeni ton batu ba jaka le que tu PD, ba tiki na yo, eza ya ba PD, batu ba finga ka ba PD wa lobakuna na embrassa ki, wa lobakuna na bima na yo, wa lobakuna akomela ngato bima, wa lobaboy. Ça te fait comment? Il y a biso de l'élo vérité. Aux appels à parents, maman Siska, koko na biso satika biso soka sala ki enga soit liso makasi na mono ya bokoli monde entier le bakelo ko na le ketchu PD le lo confirmer biso le ketchu PD ou le ketchu n'est pas PD et ça la connaît. C'est parce que na ko changer ba to mokibolo ba te ba finga ba grand artiste ba fali ba finga bango ba mijora makasi ba finga bango mais bazaka le bazali c'est à dire que ba bora li banga na mbum na mango etela c'est à dire que ceux ba finga ngate moyena koma le le ketchu ezate na c'est plan ne ba finga ne lo bilaka ngai yango le sala nga le ketchu yango na za le star ya internet ça nga eloti ba msusu bazo lo bazo finga nga ba on zo misambu parce que nga dana sambwa kala baso na bimana bango peut-être bango na vie na bango linga baso ko angate ba maso na tambo na bango linga nga mana ba basi na ngatsilo na basa kitoko tilelo pour na tarandumba te so ni mo so vanda na mo si fidèle batumso baloba na ba mona yo na mo cité ya yo présenter batumako o moi si na ngai ils sont obligés dans sala pour na mokili te so sala pour na moto mokili mais na ngoma na l'autre les quelque chose te poto ba finga nga si ba PD mais fenet kakala pour na tika internet te parce que na yo kana nga bango te yango mo kilo na za comment le ketchup na s'imposa so tangi 5 jours sur internet so tangi ngati wa ba nga ba mitea mabe c'est ça il dit que na yoka ramuto na ça na viva pona to mokite mais na yoka conseil yo tata wo do belanga mais mati ko presenter conseil na boy mais na vana mati lo mo 5 za qui important na yoki mati na landa bango te na za tante ba juger ne ba miko juger je vois un peu les ketchup ba la bota mais na ko bota na combien de filles doit na bota ça bango combien de filles
parce que on a ça va venir combien de filles combien de bassi na basa qui minene ya mwendo ya noir ya nyonso na peli bana mboka ya libana baling to linganaka ya abalingana manazana baso ko so mena ndana sa ki na sa garçon za ndumba na bimana basi moko na konza na dibana parce que nga passe na 100% basi ni balinganga nga ci 100%. So moi ça linga ta ba fingo ma beli nyonso o ekangale matoi yo ça va satisfaire na parce que bolingo pe sexté. C'est ça, je suis désolé. Merci à toi, Lekechula, Zalaki. Moi, bah, émission, il y a Cathy, il y a Lekechu. Mais Lekechu, on ne peut pas passer comme ça sans que Toto n'appelle Lo, Motezo, Inda, Zahir, Zako, Beba. Qu'est-ce qui se passe entre Karine Mokondi et Riti Watanabe? Ndetinga, celui qui n'a pas eu comme Watanabe, il a Karine, c'est qu'il a. Dans un cosi na yebi angote so puis wata yesu mambo be mana karense ki aza misiente tandis que wata tolo bali kamongo pete pete kamongo besoin ozo bango sensité ça veut dire que c'est que bazana bango tu yo yeba teneni yo yeba makambo bima kaka ya dondia wasu ya nani bakabona na début on na yebi na makambo te metengo koma ki ko finga na ofinga ki oyebaki o lisusu ozo bate ba wanga na yebi no déjà wanga na bino na Afrique du Sud ayebi ka Karine a wanga na yebi no nyonso wana po oyebaki on kate to biso waki ba charge à Karine on va charge mais ba charge à Karine on peut le dans mon kaka ba za la carte toujours na héritier Watanabe bazozala. Je veux dire que nalina au côté la profondeur parce que c'est mon vieux et ma vie na ba difficulté ma muso za na problème héritier et darayo mais quand il y a quand moi je sais pas parce que ba na Karine na yebarate ngai na linga da héritier kala mingi na mutapesa ngape guyo linga héritier makasi c'est Karine oui na bossa na ngota c'est-à-dire que Karine na ako convaincre na sens mo bolinga ka mutio linga ni bali pe ya présenter parce que décevoir pe Karine c'est-à-dire que a convaincre linga ka mutazana ya on nous ça permet na Karine a zape ka mutana étoile a mutu pas a tombo makaka ça veut dire que Karine so réellement qui a bien ligné son vie ba mission moi je la félicite pour tenir la réalité nango à sa vie nae asa maranaye yoki azo kangama mikolo na Koffi Olomide azolinga kote pa Koffi Olomide te pas faire selon ba murmure de batwa lo Koffi Olomide na vie ya Karine ya kala ya tongo faire ego la tongo Karine kumisa pe héritier c'est-à-dire que botika na bino makamwa moni biso lelo poto za soko to ba mission musutiza parce que ba qualifier biso bato à Karine ba qualifier biso bato héritier attends on a problème tu sais que Nicodème c'est mon beau-frère Nicodème a même grande sœur na poto na Canada. Nicodème ya maison mère. La musique à maison mère. Est-ce que au monde a cette émission Nicodème? Est-ce que au monde a vu maman wengi musique à maison mère? Est-ce que na ina ndeko na mo na ini Nicodème po na ni non musique to yebinde fonctionnera. Moi je parle bien avec Christian de Cornes, na PC mon papa S, mais aussi na télé réalité. Peut-être na tourner na peut-être na ça peut mission mo na ça na fabrication bientôt. Nga ba mise ba linga nga mero la sango boté parce que musique bobi kande kendaka le tout le monde a caché moi qui avant comment pas mise aba ta wata biso mo to mi bomi to ta bomi biso tu ebité biso na biso bata basongi songi nde ba rabon to ba banga so le ketchol nga poussa na peut-être pas mutuma zo banga te mutawata ozo banga déjà po bi que so yana boto lo place nga na tina place parce que na surtout que la nga musicien te ngale kechu na surtout que la nga musicien te parce que ce qui na bima na sima musicien ni na surtout que la tambo da musicien na za da musicien biso no to yeba na c'est succès ya famille ngale kechu si c'est bona muta mokilité c'est pour na nzambe c'est dire nga suki na ba musicien te pour ça on sera musicien matina le côté pona ya mona émission na ko luka ka musicien nga miso sali mabe na ko vendre la héritier na vendre les Koffi na vendre les faina na ko loba makam obo sala to lobe to se ba débat yango ni comment en plaire mais c'est vraiment difficile pour na rejoindre aux binisa yo à faire chier yo. Ça veut dire que ba mission ba mission na biso bazanga aux arrêts que nos cas bazo linga yo et ça applique bien et ça linga biso ba boya biso mais problème ya Karine retinga le quelque chose na yebi na ngate mais ça ka pas si le monde ba biso ba fingi Karine ba fingi gel ba ya tamboli na héritier Watanabe. Big dédicace na katono momke big dédicace à Ange de Lumière, je te salue là tu es mais le ketchu pour mon pesa na poto il paraît que Karine akaboni suna mobani comme les anen o asuka o dondi bakaboni na dondi parce que Karine abimi soki na moi si
ya ndeko dondi ceux qui pena mwasi mobali ya ndeko dondi ceux babilo mo bongo babi bazaya ko beba na ba kabwani fort mibala on ba ya kam tele soka Karine mibala on peka Karim taye ban sa biso kana bango mibala on peka Karim ta fula bango pour te savoir réalité belé ya mamsu za mbolo bate c'est bon mibala Karine boya na ba mamsu ndimete ba boya na Karine na vie so bazana de to ba boya ni échanger ni to le ni baksa to le ni longola Karine c'est sa vie aibelo gazo luka sala c'est une sœur qui na linga ka mingi nga so ba ndeko na basi na linga basi ba mika bango te Wadol, Jaël, Karine, Afib, Pamela, bango tout. Lingam ça bango deux arts. Ça veut dire que baba ndeko na ngata problème ta likam to résoudre en kaka. Ba boyana, ba lingana. Je pense pas que comme yo lobi ça vraiment la vérité que alinga ndeko ya dondi parce que Karine a téléphone combien de mi balu bazana comme la Karine balu kata ba bala. Combien de bitula bana poto mi balu bazana basi babala. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens qu'il y a maintenant Karine va l'ingane batatate. Mais eloni sali que lelo bateau yo tikala na charge na bango équipe nationale. O Karine a qui leader na bino elle est partie. Botikali bino o kokai kozala uni nande bozaki me ba panzani ka bateau bozaki na bomba bi bakati na bino bakomo finga parce que ça le quoi tozana leke tu sais to kabon to mo finga na seki to finga na makambo za solo parce que tozala ki to yebani. Batwana nyonso bazofinga bino na bajaelo na obozaki na bango boliaka na bango botambolaki na bango bopesaka bango relation bamsuku nga na yebi bango pete bafinga nga na mona kutata bango te. Qu'est-ce qui se passe juste na bino mon équipe nationale beaucoup maîtrisant au na départ à Karim? C'est 100% 80% équipe nationale na poto. C'est 100%. 80% baza na poto. 20% na dozana kin. Ngana gel na diasu. Jaël, Diasso, nani, moi nous va bien à Genan. Abiri, moi nana msuna ni susu. Février, ce qui janvier, na moi nous nani abandalo wana nani Nyamakor, na oh mon bal msusu, na 8 décembre. Titan. Bafan na rolo banangate parce que na moi mission o ego ça va retomber parce que na colis déjà la question les questions il faut quand on pose la question toujours mériter réponse oui ça veut dire que ba question mususu na ko répondre na ko ba détail parce que c'est aussi détail manque mais comme na manque en considération pas ba fan bo talanga o bo sepela ba leke TV o bo sepela ba vérité o bo sepela na ba kati na na sala c'est que eko dimne nga pe so par mati équipe nationale bana nyonso ya potentiel temps et sabino siko na équipe nationale pour le moment na niveau Elkin toza 3 Junior Jaël Ngai on no sa dia o yo liambo na sima équipe nationale on nyonso on benga ye azamuta équipe nationale azati bakoimba vétéran équipe nationale Junior Diasso Ngai Jaël, Bissouana, Troana, Totikali, Tozana. Big dédicace à Christian Lema depuis London. Cela veut dire que toi, émission mon Christian Lema, bientôt là, tu salango, boromon parce que Zoïnda entre. Yé na oana mais to lino robimisango te bientôt là bon j'appelle disquené Christian Lema je te salue J.R. Maro encore de plus je te salue na Londres moi ba séjour Pekaramaye autre de Paris na Londres moi ba séjour binonio so bolinga rangai na pesi bino mbote place bozali célébrer si ma caméra Greta Mandungu bendo tout non na si noté binonio so vraiment Matika Songo et la merimbate na pesi mbote pe place oza miroir de Bandal na Maroc je te salue aussi place Zaleketchou on est arrivé à la fin merci na disponibilité na yo ndengo ya mbibiso pa ya Jazz Kavulu ya Doudou tout ça qui na yo tozali na yo to tourner nos émissions bato ba otala siko eloni leketchwa koloba oto bosani. Et puis, na conseil moro le que tu as coupé ça peut na bateau bazana besoin bas s'abonner peu encore de plus na Matika Songo TV na Congo Liziba na leke TV chaîne na biso théâtre englobé nion sur la fois et puis peut va dédicace na yo Matika Songo ba tout ba fan plus kutu yanga ou ling équipe na zo c'est là Matika Songo bo soutenir Mati j'ai mo raza bien Mati ça parmi bateau na kuta na internet o ba considéranga
au tatala taki leke chune te ke ngana da mati mais azana nga très bien peut-être on va distance peut-être pour na ba internet ba fitité zanga tini ba musicien ba yo ça na ba trouble ba busa ni ba to ke auza ba busa ba ngi ko panza ba miti ba to zanga sens mise po bundele lo bo salelo ba maminene azane ka ingrat misa linga sala musana yo ka na musika a respecter yo ke misa so lande tongo midi poko a respecter yo te pe utiliser pour sakana na yo yonga na comprenango yonga mona ke na zwa kana za ndenge na ngai ata miso ye na ote na zaka lekechu mais miso va lo o ke na role ka ingate ete watana be c'est mon vieux o arizala toujours na ngai o za toujours na biso ke na ba misa na nga o na tika motema Robinho Gezma wete innocent déplique on a dans l'aine à la mouki on a vu naika c'est qu'on a une émission au peu ça espace merci na tout linga ngai mais na linga 4 na ngana sana yo to pona jo o ya mangana loba vraiment 4 to solo là on a bi 4 na pesa somme parce que na loba vraiment 4 ya ngala lekechu merci na ya papi le roi carte limitée formule suka bilanga hero mais Willy Musheni code mondial na yo kaki tango loba ambassadeur Serigi na Miami parce que azo tobola ya Willy kilote moi mukusi ya Willy ndetika on est au moins liste moi ils bima ya Willy c'est quoi ça ay petit na ngai fana ko to pita ya Willy atondi ya kotonda ça le ba David de Lutete Gaucho o me David Lutete so teli ba poil na ye o tali moza wa satisfait merci à tout linga Kevin pendant les gars déjà le 21 juin dans la Chine bana tout ya Chine on a relation à Chine pe sangati non pe so baza ngwanzu bana so ngwanzu boye bele na aéroport na kitana patria il y a 12 heures dans la Chine on a précisément na ngwanzu na aéroport bana tout notre cosa film kuna film comme un testament to tourner na Chine na bakata to keti to tourner na Chine eza sombele suka likamusuka na film testament na ba bakata te non qui ngamro yali comme film moko ça dit que na ozo bourse d'études il faut na ko ça en Chine non qui ne Chine il y a testament suka na film mais ça partenaire ko ba papier le roi ba si ya mulex aigle noir parce que ngana bato bo soutenir mais non peut se baton ça bien na pesipe tonto yalala mbote na yo place ça depuis London Ange Lumière na pesi mbote bisco zali Ange Lumière Junior Dias na pesipe mbote bisco zali il est vraiment azar garçon moko boué azar quoi azali te au kangi le neso to combien na équipe nationale 3 Gel Junior nangai tout cas 3 ba fan tout beau confirmer en autre lobby en wana ba toute équipe nationale à Paris novembre dans na Canada et pas Gaston Mangala na Montréal après Canada dans na Paris dans la manifestation tout ça la soirée merci à toi c'était là les ketchou les na émission na bino Matika Songo Star à l'horizon, une émission qui ça date depuis que j'ai commencé mon carrière depuis Kinshasa. C'est le nom de mon émission Star à l'horizon. Je vous salue vous tous. Batonio Sobolinga, Ngai, big dédicace à mon frère Junior Diasso de tout le temps, de tout le jour. Et ça ba yamba massa msou tozala. Tozara ba massa metro ma famille. Cela veut dire que famille on a famille on ba yebani. Famille on a famille on baliera fufu boy. Dans rien à dur, na batutu na pesi binonyo so mbote bolinga ngai à suivre. Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la langue qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais.